Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambi envoyé spécial ya secrétaire général des Nations Unies na région ya Grand Lac. Ba au cadre ya parti politique PPRD Obeminaku Shadari pe ba misusu ba répondaki na invitation ya cour militaire ya justice ya Kinshasa. Ba député national ya regroupement politique AINC ya Vital Kamerhe basali communiqué ya ko alerter communauté internationale pe population congolaise na ba propos ya président Mbosso. Trois au cadre ya parti PPRD Obeminaku Njalanjoko Emmanuel Ramazani Shadari et Ferdinand Kamerhe apekisi bango ba quitter sol congolais na direction générale ya migration DGM na communiqué bango basalaki balobi batu oyo misato ba quitter mabele ya Congo te. Yekaba aseka mukingi ngambu mayo nzete towela nini mbote batata ba mama bilenge partout bisika bozwami tofongola édition ya mukula lelo na elema oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambi envoyé spécial ya secrétaire général ya Nations Unies na région ya Grand Lac pour na kosula maimatali insécurité ya est ya République démocratique du Congo. Tozo aba détail na elema ya faso kirombe. Envoyé spécial ya secrétaire général ya Nations Unies pour na Grand Lac oyo azali na tournée na région ayambamaki na cité ya Union africaine mokolo ya lundi 10 mars 2025 et pas ya tata mokonzi ekolo ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso ya réunion ya conseil de sécurité oyo ezali consacré na situation ya crise na République démocratique du Congo et Salema. Selon monsieur Wangzia alobi na réunion yango bako traité pe bakotia na application ba résolution 2773 pe ya koluka solution moko oyo ezali durable pona ko assurer kimia pe sécurité na région ya Grand Lac. Pona monsieur Wang alobi lisusu réunion ya conseil de sécurité ya Nations Unies oyo ekosalema ezali occasion pona ko aboutir na escalade ya tension actuelle. Ezali important koyoka ba principaux pays oyo ya région ya Grand Lac surtout na este ya République démocratique du Congo. Et sengeli koyeba ete réunion ya conseil de sécurité ezali le 4 avril 2025 na New York na siège ya Nations Unies. Kasi ya kosimba ezali pour na visite oyo ya envoyé spécial ya secrétaire général ya Nations Unies ezali pona kolakisa na chef de l'État volonté ya makasi ya Nations Unies oyo ezali ya ko accompagner pe ya ko appuyer ba pays ya région ya Grand Lac na ba effort nyonso ya kimia pe ya sécurité pour na ko relever ba enjeux immédiat ya des escalades ya tension pour na ko gérer malamu ba enjeux ya moyen pe à long terme c'est-à-dire koluka kimia o ezali durable pour na ko assurer pe stabilité ya Grand Lac na réalité. Ba député national ya regroupement politique AINC ya Vital Kamerhe basali communiqué ya ko alerter population congolaise pe communauté internationale na ba propos ya président Mbosso Diapwanga na oyo atenaki po na Vital Kamerhe jour ya échange na ye na ba chef coutumier. Tozo aba détail na elema ya Dimi Mukendi. Sensibilité penis mikolo ya lisu oyo ba congolais ba komi na yango na maloba ya ba politiciens et komi kokoma sérieux nyonso ebandaki na maloba ya Mbosso Diapwanga moko ya présidium ya union sacrée devant ba militants na ye. Boye lokola nyonso ekoma coup sur coup ba députés nationaux ya AA
ULCP AVK 2018 va réagir directement sur Babengi menace de mort à l'endroit du président et Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, tout en rappelant que président Nabango Azalaki victime y a complot paye à tentative y assassinat le 19 mai 2024 na résidence naye. Bazui en témoin peuple congolais nyonso na maloba o nyonso mboso abimisi bazui yango au sérieux pe basalaki yango à travers communiqué. Nzokande deuxième vidéo et kobima et la kisi ke mboso abandaki naye kolobela Kagame. Na politique hasard et zalakate normalement Christophe Mboso oyo umelaki lokola mokonzi Assemblée nationale petit kokende na ba primaire pote Vital Kamerhe a remplacé bango mbale ba membre influent ya Union sacrée de la nation. C'est comme si conflit wana na cessé et silate bakisa lisusu likolo nango bango mibale moko azali président mususu azali deuxième vice-président on dirait koyokana ezali malamu te toloba lisusu nini po kuna na gouvernement Mutamba na Judith Suminwa bazali koyeba te soki solo ya détournement ezali to ezali te awa na chambre basse ya parlement ekomi baluka moko akufa to moko abika biso peuple tozali kotalela pe tozali kozimele mpona koyeba ndenge nini dossier oyo ekosuka ekeyo we tokoko topekisa bango nyonso te me moto ya liboso ezali kaka au cadre ya parti PPRD Obeminaku Emmanuel Ramazani Shadari pe bamisusu ba répondaki na invitation ya cour militaire ya RDC tozo ba détail na élément ya Jimmy Mukenzi. Obeminaku Emmanuel Shadari pe Ferdinand Kambere babimi libre na cour militaire après 7 heures ya audition na bango par rapport à convocation oyo epesamelaki bango ba au cadre ya PPRD bazalaki convoqué na auditorat militaire pona ba propos na bango contre pouvoir en place oyo bandeko kende na sens ya ko soutenir rébellion ya ba F23 elongo na président na bango Joseph Kabila oyo sikoyo azali na exil na ba proche mususu pe ba membre mususu ya PPRD. Pendant 7 heures ya audition na cour militaire ba cadre ya PPRD ba pekisaki bango kobima na territoire national pe surtout ba bouger na Kinshasa te pamba te esengelaki ba répondre pe ba soupçonnaki bango kozala en connivence na ba M23 PAFC oyo ezali soutenu na Rwanda. D'après ba source ebele ba sengaki
bango na kati batika téléphone na bango po ba contrôler yango pe ba vérifier makambo ezali na kati. Il semble que bango moko balobaki que ba contrôler ba téléphone na bango en présence na bango sima bazonga na yango. Au sortir, il y a cours militaire. Emmanuel Shadari, oyo, ba militaire belé à PPRD bazaki li bana ba cause la bango à s'exprimer pour. Dengue, militant, accompagné, Kai, un président, un Kambere. Moko ya ba cadre ya PPRD Omari India ye azalaki na katite kasi apesi quelques éléments oyo bango bazali kokanisa par rapport ya makambo pouvoir oyo ezali en place ezali kosala. Dossier oyo ezali à suivre pour PPRD AFC na M23 elongo na Kagame bango pe bazali kolinga ba stratégie côté na bango kasi il faut koyeba que normalement pouvoir il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobi après 30 ans d'agression pe ba accord oyo ici la kate surtout ba makambo ekendaka va et vient lelo bolobi pe lobi ezongi esengeli ici la pour du bon yango wana esengeli ba vrai auteur ya makambo oyo basila na ye pote kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo. Dossier oyo ezali à suivre. Population kinoise bango pe batikalaki simate balobelaki pona invitation ya ba au cadre ya parti PPRD au Bemina Coupé Emmanuel Ramazani Shadari. Tous va détailler élément ya façon qui rombe. C'est impossible. C'est impossible PPRD bangisa président en place tout président Félix Antoine Tshisekedi déjà impossible parce que moto asimi mandoki batu na kembula na été. Président Félix aza bokoti babakisi na vie na likambo nini na raison nini pourtant bango mpe bazalaki na pouvoir babangisa ye bato nyonso te ata so bakanga ye bato mosusu me babangisa ye bato nyonso te me na te ya moninga mpe babangisa nini lelo ono te bon moto alobi bongo eza justice eloko nyonso ebimaka sans raison te. Ce qui est justice est annoncé que Babima Mboka te, c'est que yema yebi les raisons, yebi les pourquoi le but. Donc on a interpellé bango, ba dictionnaire bango, ba yebi continuité za la gamme ko mokote. Ba ben c'est bon deuxième fois, troisième fois et puis ba on a conclusion. Donc justice ndé aza na la base de données tout. Ce qui a mené que ninga lobi ba quitter Mboka te, ça dépend de la justice par rapport à l'ikamunenge à cela na bango à comprendre nini donc place wana toza eloko ya lobatin justice asa boulot na ye asa la boulot na ye eza mamba justice bato ebele justice abengisaka additionné ozongi lobi kuna so esengi kozala infraction baokanga oyo kaka so mpe infraction eza te baokite oyo donc place wana commentaire pene eza te mpo otalaka justice ndenge asa mosala na ye RD eza na opposition bayaki na pouvoir lo bakomi na opposition opposition ekomi na pouvoir ezalaka nango kaka bongo PPRD opposition ekobangisa gouvernement place gouvernement babantu tomonako na ntango bape chaine ane obangisa bato baki na présidence bato ya pouvoir bande kobangabanga bamoni so marche eza bakomi obangabanga eza normal bango bakomona yango eloko te me bango bayebi pourkoi baobanga wana eza babilo na bango bayebi ndenge baosala eza kobanga opposition ezala bo tomonaka Getibala babengisi ya nga voyage bazue ake prison wana eza kobanga nde babengisi bango wana balonga baluka bakrika mwa babilo moko wana toyebi daa bagere wana po tobona na ntango bape chaine tomona babiloko wana nyonso tu yango nde babengisi bango wana basala bango mpe eloko tomonaka 1 jour 2 jours 3 jours badini na bango ndenge ezalaka nango. Ministre ya communication et médias porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya afongoli forum de médias national sur engagement kimia pe cohésion nationale. Tozo ba détail na élément ya Jimmy Mukendi. Ba médias congolais face na guerre. Patrick Muyaya à la première ligne générale d'armée médiatique et République démocratique du Congo contre poison rwandais
Patrick Mouyaya Katemwe, ministre ya communication pe média pe porte-parole ya gouvernement, a fungoli forum national sur engagement ya ba média pour na kimia sécurité pe cohésion nationale lundi 10 mars 2025 na hôtel Béatrice na Kinshasa. Forum organisé na organisation non gouvernementale journalistes en danger pe Union nationale ya presse ya République démocratique du Congo na appui ya ministère ya communication pe média. Masolo oyo eye ko répondre na guerre ya agression oyo ezali ko se vivre na est ya République démocratique du Congo depuis 30 ans. Pour la ministre Patrick Mouyaya, ezali réponse à la mobilisation générale oyo chef de l'État a pesaki depuis Masolo oyo bandi. Avant cause à la profession des médias, bozali na nuba congolais pe guerre wana et sali que Congo nde ezali victime. Na yango Patrick Mouyaya a rappelé que au-delà ya Congolais Telema oyo ezali campagne la samaki pour Congolais nyonso a Telema Masolo ya bendele eko ya te ezali kokende nyonso na sens ya ke Congolais nyonso na musala asalaka esengeli aza na conscience ya ko protéger mboka na ye. Ministre ya communication pe média a salué engagement ya ba professionnels des médias oyo ba se mobilisaki déjà dès ba premières heures ya ba agression pour na ko rassurer ba compatriotes kozo information ya malamu. A profiter na occasion na pour na ko exprimer solidarité ya gouvernement congolais pe ba congolais nyonso na ba journalistes oyo bazali bloqués na ba territoire sous occupation rwandaise. A rassurer que gouvernement azali ko bunda butumo pour na ko rétablir paix, stabilité pe ko protéger ba droits fondamentaux ya peuple congolais. Maloba ya Chivis Chivwadi, secrétaire général ya ONG journaliste en danger, pe ya président ya Union nationale ya presse ya République démocratique du Congo. Union nationale ya presse ya République démocratique du Congo. Kamanda Muzembe ekendaki nyonso na sens ya ko appuyer oyo ministre ya communication pe média alobaki to pe expliquaki devant batu oyo bayaki na masolo ya forum oyo avec impact na idéologie. Tokanisa que front médiatique ezali ko continuer kosala musala kitoko avec général d'armée oyo azali ko koisa pe ko boma poison rwandais butu pe moi Patrick Mouyaya Katemwe, porte-parole ya gouvernement bakisa likolo nango double brassard, c'est-à-dire député national pe député provincial élu ya Bandalungwa boende ezalaka keyo. Ministre de la Justice, Pétard de soumettre Constant Moutamba à l'ansaki défie la population. Mutu Oyo a Kokanga Corneille Nanga, Pepero Luara, Naba Misusu, a Koyeba Kozala récompensé na montant il y a 5 millions de dollars. Population quinoise, Batikala Kisimate, Balobela Kiboyu, tous ont détaillé na élément ya miti mafuta. Ezali mission moboye, c'est impossible comme théâtre. Maramoza a sauvé le théâtre comme ma bé. Théâtre qui est là, on va saï, va vide de loin, va ça à théâtre. Mais tant que l'homme d'État va reposer à théâtre, va ça là. Le FARDC et vous menez un groupe rebelle. Nanga c'est rebelle. Si vous êtes un civil, vous êtes civil, on a fait 5 millions. C'est FARDC, les affaires de tenir. C'était le ministre. Et vous avez FARDC, les FARDC et les armées congolaises, ils sont faibles de l'autre côté. Il y a un civil qui est là. Nanga na ba rebelle baza mandoki ngai civil na l'autre côté ni arme base comme couteau c'est véritable et la passe azo mwana tine mwana kangana bon bondo ka awa butu normal que ngai le civil ka bondo te c'est au kangananga bon théâtre parce que sa vie de la théâtre ça y sobe ba sexualisation ne bangwana parce que ba vanti ba sama kama moka ba benga nanga na goma wana batika baji bone ba vanti offre mutu akende koluka aussi longtemps que toyebi na mboka ndenge toyebi à ce conseil la gouvernance l'État mutu a la possibilité ya ko mettre maboko na bateau non surtout la dictateur non surtout ba dégager qui mène la souveraineté à mboka l'État na makoki l'État na armée l'État na ba militaire et alors pour lâcher ba genre à défi
na niveau peut-être il y a biche population là on a une distraction. Là on a une distraction, c'est quelque chose, c'est un élément où lequel ma biche sur une distraction davantage. Je n'ai pas ça ma cambo ça la concret sur le terrain, il y a pas ça ma cambo sérieux comme la distraction. Oh kangatel, aux informations telles. Alors que nous avons tout un service de renseignement dans notre pays. Nous avons une armée forte, les FARDC. Et basé sur le terrain, basé Bunda, dans Monguna. Et Monguna, Azayete, à notre territoire congolais. Nous sommes dans un Galogan. Il est où? À notre territoire à Bissau. C'est que Babylone Bongo et ça comme ça, quelque part, le gouvernement incapable. Bakonji ba jouer na populisme, d'habiter populisme la bangwana, ils ont la défaillance, le gouvernement en place. Le gouvernement peut là ça pour protéger la population, c'est que bakoki makambuté. Alors, batia offre un intérêt, on a biso ba toza sans armée, to ko luka muto azala ba militaire et muto sans ça pour protéger le gouvernement. Comment était bakonji ko bossa na baron na bango a jouer. Meta Congo amemeli biso American Power énergie à ba champion. American Power masanga esalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa mikolo nyonso eza bitumba pona oyo tolingi pona mosala e pona elikia. American Power moninga na yo ya bitape nyonso latisa bokasi na yo. Lamusa bopikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Tambola la mokili omona comportement ya ba mama ebele ya basi ya mabala e koma soki mobali avandi na ndaku journée wana mbongo ya wenze e kotikala kokoka ata kosoko mokete ata apesi ba million ba kokene wenze na suka nango bakoya kozongela ikaka papa e mbonga wenze pesaki ekokaki te ba mama batikala sima te balobaki boye na micro ya KNB News. Awa na kati ya ville province ya Kinshasa tokoma komona phénomène oyo ekoma kosalema mingi na ba famille ebele okomona soki papa atiki mbongo ya wenze abimi akei musala tope ake koluka discussion ezalaka te na mbongo wana tope ba réclamation esalemaka te ke mama akendeki wenze mbongo ekoki te tope atindaki mwana akende kosala wenze mbongo ekoki te kasi mokolo oyo papa abimaka te avandaka na ndako okomona ba réclamation eyaka toujours ezala mama akendeki wenze tope mwana akoya kaka papa mbongo ya wenze opesaki ekoki te litungulu ezangi pilipili kutu tosombi te esengeli kaka obakisa mbongo mosusu. Na yango magazine KNB esololaki na population mokolo ya lelo pona kotuna mutuna pourquoi mbongo ya wenze ezangaka kaka soki bapapa bavani na ndaku journée oyo babimaka te ezalaka nde journée oyo mbongo ya wenze ekokaka te atako apesi ba million ba réclamation eyaka kaka mbongo ya wenze eza ya kokoka te. Papa question otuni eza mwa passe eza pena mwa passe mais ça ezalaka bongo po soki ekoki te biso mpe mpasi tozala mayele ti okozala bopesi na mbongo nakei kuna eloko wana namoni yango ke eza na prix moko ya likolo siko na place mbongo nange kota ere yo dani namoni ke papa ozala ndako fo na profite naosombela lipapa ndeni naosombela yama ndeni afoka na profite ke ata ngakuta ata 1000 tour naoya kaka conseil nga nakoki opesa bon mwasi na mwasi bia mutu na mutu aza ndenge na ye na mutu aza ndenge na ye nga peso mbongo ya wenze ekoki te me na bakisaka me so mobali na nga aza
bakisa te enda opesa na ye soki azangi nga na otia nanga conseil nga na kopesaka yango wana bao balingaka kopesaka neti ayebika mobali naza na ndako kosengasenga koderange encore okimisa mpe mobali na ye akimisi mpe mobali na journée ya mobali mpe akimi aye kaka komona na 22h ezala bongoko po soki papa azali nakoloba ke mbongo ekokaka te ye nde fo apesa mbongo awendi mbongo ekoka te ezanga le misu mwa ndemi fo abimisa po jour wana ye nde aza na ndako me soki aza te na kodebuye nga moko nayebi ke naosomba mwa biloko na bakantite moko nayebi ke mbongo esala nini ekoka na so ye azali fo mbongo ekokaka te so tobakisa kaka mwa pilipili mwa savon mwa ni mpeza jour aza na ndako sasa adepense te abimisa mbongo abombaki na soki aza na ye te na obeta mutunga moko na misu na kodefa mpe ata kotoa mayobe episi mwa litungulu na wike ndeni na ofuta mpona ajoute bana balia bien journée eleka bien encore aujourd'hui bongo te ye azali si place fo kokisa baposa na ye fo kokisa pende babesoin na ye biki aza papa na ndako fo sukala ezala nini wana naonga na omitumisama te journée ala na omitumisama te fo ye nde abimisa mbongo fo aza na mbongo babo baposhe yana ya mbongo ntango abimita ke mosala te journée ana seke ana mbongo aza daa mobimba conseil nini na opesa na conseil na oyo nakopela te mpongo mpe na mama na ndako yaka nde nzambe asalela mokili yango na biso bamama jour papa azalaka na ndako fo dépense esala kaka taa na conseil apesa te poso mna apesa conseil okwa toprotéger bapapa yango ke babimisa mbongo te apesaki 20 000 fo tosalaka wenza 20 000 fo jour papa avai na ndako fo dépense ezala biloko tolamba ebele nyonso ozala wana ya calcule eza ya papa osantike papa aza na ndako taa na conseil apesa te mpongamo mpe na mama na mobali na ndako mama talaka mpe poshe ya mobali na yo mozindo na yango ezalaka ndenge nini olingi nyonso oyo mobali azwaki na semaine asilisa yango kaka na mokolo oyo apemi na ndako yebaka kosala calcul ya kosomba biloko na yo ya wenze puke ndako elia kosilisa poshe ya mobali te paske mobali avani na ndako journée wana abimi te il faut abana kosomba nyonso asomba savon asomba sukali asomba miliki nyonso tu oyo kozala na yango besoin na journée wana nyonso kaka bokende pa papa na bino ezala bana basengi yo oza kotina bango kaka epai ya papa na bango eza kitoko te mama yebaka ndenge nini ya kobatela poshe ya mobali na yo puke lobi olelalela te okende kobeta lisolo te epa moninga biso kutu mikolo yo tozali kolamba kaka loso na loso pui moko ya bamusicien ya wenge BCBG ya président Juben Piana na kombo ya Sulema atikaki mokili ya bakoko na mikolo eleki kasi bakundaki ye mokolo ya lelo magazine KMB atikaki yango bongo te alobi bolanda ndambu ya extrait ya ba obsèque na ye ndenge elekanaki Tosuka. Bonjour.
awa nde tosukisi na édition ya mokolo ya lelo soki bolandaki biso kitoko na bandako bopesa merci na équipe technique ya KNB News oyo ezalaki wana na kosala mosala makasi pour ke tokoma kitoko na bandako na bino. Information ezali ko continuer na ba page Facebook na biso KNB News, na TikTok KNB News, pe na chaîne YouTube na biso KNB News. Information ezali wana 7 jours sur 7, 5 sur 5. Tozali wana mobimba ngai na bino tokutani na mikoleko ya soki nkolo Yesu azomite magazine